Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petikete kimia nzambe tata eingela omabota mabino pasi pe na République démocratique du Congo pambate bayi kolinga ko bangisa bato ke to kokanga bino to kosala bino mabe soki boko beteli solo ya este mboka nini o bazali ko interdit mopanzi sango apesa sango lolenge elongo bani pambate bandeko na ngai pona ni bokolinga bo bomba likambo soki boyebi ete ezali likambo ya lokuta soki boyebi likambo ezali ya solo boyebi sande peuple oliebo boma toute une nation pambate mboka yali boko malamu te toko mona makambo ekoleka siko bino boli kopekisa bapandisa ngo baloba te pe boli koloba ete ebonge soko ngoloba obenga FARDC nini toko benga na ngonga oyo po ete totelemisa yeto tuneli kambo ya mboka oyo ya koloba bosolo soldat koloba bosolo te biso de bato tozali komona nde makambo ezali koleka yango to leboko kobobelela soki makambo oyo bino boyebi kezali ya lokuta pona ni boli kopekisa bayiba pandisa ngo baloba yango te pe boli ko intimider bato mboka ni bino bokotika la kati ya intimidation bande kolanga bayi kongomani to mona pe bato nyonso baleka ba intimider bato lenge ote mais abino boko kokali kambute bozala ba démissionnaire bolingi te ekole kopela moto boko bomba bobele ko bomba boko sala pe diplomatie ya bilo kitoko te bande ko balandi ata ko bolingo bobo mabiso malamu ete bobo mabiso metelo ba bosolo pamba te mboka yali malamu te ndeko kabuya chelanga maloba ya nanga la Goma. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les insécurités. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Merci l'équipe pour la thé. Nzambe azoloku mulolenge penza otelemi na États-Unis d'Amérique. Mana nangana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique la banze tebelo pe boali malamu. Yanga mo continent Angleterre la banze telelo pe ala ko benga yo. Mon mère de Brino na Autriche. Nzambe ali kapela ko pambola yo. Yani kota mutunga, Clovis mutunga bino banso penza Nzambe azala bilo Congo e ali malamu te. Congo e ali boko malamu te. Ce qui toko lo balikamba Congo toko lo bate poete. Toko lo bakaka toko lo bapo ko sala so passe to luka ba voisin moyen po ite to tinde ka balokela bolandi nanga longi ba ko soka kala Goma te pe ndenge bazali wana bazali bongo ko mokende ba kokota bukavu ti de station ba ko ya Kinshasa mais faut to la kisa bato makambo nanga lo baki la Kinshasa kabu ya chela biso nanga politique. Je confirme qui ne sait pas qu'il y a accord. Et ceux qui sont en train de spéculer autour de ça, de deux choses l'une, c'est soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Or, la plupart que je vois sont quand même, ils ne sont pas ignorants. Donc vous pouvez comprendre. Oui. Les résultats des élections, je parle des résultats définitifs des élections, proclament le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il l'est. Arrêtez de réfléchir là-dessus. Sans aucun débat. Mais en même temps, les résultats définitifs du jeu de la Cour proclament, annoncent aussi une majorité au Parlement qui appartient à une famille politique. Évidemment, c'est une situation atypique, pas atypique, normale. On l'a vu dans d'autres démocraties. Hein? Mitterrand, Chirac. Chirac, Mitterrand, Balladur. Oui. Chirac, Jospin. Oui. Et ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois. Mais chez nous, c'est la première fois qu'on vive une telle scène. Et les gens blaguent. Hein? C'est des irresponsables. Ils ne savent pas les climats qui avaient eu lieu entre décembre et janvier 2019. Nous, on n'est pas des responsables. Et nous disons, grâce à Dieu, le Congo est resté Congo. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était la première fois qu'on ait ce qu'on appelle une alternance pacifique. Le président Mobutu a remplacé le président Kasavubu. Il n'y a jamais eu de remise de reprise. Non.
le président Laurent Kabila remplace le président Mobutu. Pas de remise de reprise. Ils ne se sont jamais vus. Et Nanga a permis ça. Non, laisse-moi arriver. Allez-y. Le président Joseph Kabila remplace le président Laurent, mais il le trouve dans un cercueil. Oui. Pour la toute première fois de l'histoire du Congo, 2 présidents, un sortant et l'autre entrant, se saluent, se changent les emblèmes. C'est significatif. Suis-je en train de dire que tout était parfait? Loin de là. C'est une œuvre humaine. Mais on y est arrivé. En revenant sur les résultats, oui. Le président Tshisekedi est chef de l'État, mais il y a une majorité qui appartient à une autre famille politique. Le FCC. Il faut signer un accord politique, c'est l'accord de gouvernance. C'est de cela dont Nanga a parlé. C'est de cela dont Nanga a parlé, et c'est ce que Nanga sait. Qu'il y ait un autre accord, Nanga ne sait pas. Permets-moi, oui, je peux vous donner une illustration. C'est que Nanga a changé ma cambondegene. Botala lolenge ya bato ya Congo. Nanga a changé ma cambondegene. Nanga a sauvé nation ndegene. C'est que Nanga a zali komi condamné la kati na yemo kasala kamboka o mabe. C'est que la kati ya Nanga a moni kasala ki mabe. Parce que Nanga bande ko expliquer biso lobi ete natango Mobutu na Kasavubu basalaka yango te ya solo. Natango pe ya Muzera Mobutu basalaki yango te. Natango pe ya Kabila basalaka yango te. Kabila na Muze po ete Muze azalaki bongo na kati ya cercueil ya solo iyo. Mais na tango oyo alobi na kati wana makambo lingaki kezala maike mais yango nde ye asalaki makambo kitoko. On suppose que Nanga osalaki makambo kitoko. Bosiko lelo ndenge nini makambo osalaki ya kitoko yo moko siko komi komona yango mabe. Omoni ke Nanga obomaki mboka oyo. Omoni ke Nanga ozalaki mutu mabe. Omoni ke Nanga ofuta ba Congolais la monnaie de change siko kaka yo moko Nanga oye lisusu ko seme trouble kati ne loko bilo bomonaki ete ezalaki malamu. Pourquoi pas botika ki mboka la lolenge la yango? Omoni yango Nzamba loba ete atomoni arche de l'alliance za ya kotengama tango yo lingo ya o consoler Nzambe ndo kokufa siko ndengo zana torture ndezo le kao na mutu. Torture ezo le kao parce que on se contredire yo moko. Donc bozane loko bolingi boteka mboka oyo bolingi kaka bino bo s'enrichir bolingi kaka noyo moko balobela kaka bino et que bakolo mboka bango moko ba vivre miete eza malamu te botika Congo botika peuple Congo bande konanga awa ndenge tozali awa kilomètre de temps toke tumankane ko to bokelo konefa pekato. Biso toloba ka vérité ba maman missionnaire na place 32 na mboka nita baba ifoku yo moto bakoko Lumumba na mboka ya Guillaume Ngangula. Biso toloba kala biso ka solo ba maman moto mojali mozima mité. Tolanda ba mercenaire. Matondo talaba roumain na bino va se rendre na Rwanda wana bazo contrôler bango na Rwanda bambarke bazonga Matondo moni ba roumain na bato ya Tshisekedi voilà ba mercenaires roumains se besoin bango ba jimbongo ya Congo ils sont en train de partir là vous voyez c'est à Rwanda talaba roumain ya Tshisekedi baza ko désarmer bango contrôler bango na Kigali là ils vont rentrer chez eux en Roumanie. Tshisekedi mbongo ba Congolais nyonso eliami awa voilà Rwanda très bien organisé Rwanda talaba bisi ya Rwanda propre et jusqu'au ba Roumeux ba zimbongo la Congo voilà ils sont en train de rentrer chez eux panza vidéo ba Roumeux ya Tshisekedi bango yo bakei bakimela par Rwanda c'est que Pero Louara zaki na raison ya kolobake yemuto alukela bango couloir négociation voilà les Roumains sont partis là bomoni boyoki assalamu alaikum na ba musulman ngai mama Jawa
Assalamu alaikum, la bino bozana South Africa, la mboka ya Guy Lompenga na na Lompenga Guy. Ah, de Big Daniel Ngenda, papa la maman à merveille kitoko. Hein? Big Daniel Ngenda ya océan de la presse congolaise. Pas ces années mboka la biso. Alors dès que tozali boy, danger ezali. Danger ezali, lelo lobby jifendele, toyebi elo koni ko sala maté. Po bangunya na biso baleki biso makasi. Et puis elo wanga na zako kama pourquoi bazali ko pekisa ba marche. Tant que tu as une marche révolutionnaire, tant que tu as une marche pacifique, pourquoi tu as couper ça? Pour nani bazali ko boya? Pour nani baligete Congolais tombola mungongo? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on est biso to kotika la koyoka la te, ba konzi la biso lo koni ezoleka. Et là, konini o ezoleka, ti to ko sutuka kaka boy Rwanda zumboka bile bozo kosa. Pour ni bolingi bosolo te. Tout le babo solo, poto mibiki sa. Tende kolanga ya tele siko ngala sala ki mabeme. Siko ndenge na zo biso la komi ankala kaka. Bobi mana balabala bo défendre mboka. Muza lo baki yango. Muza ya kila bango metanga moni na oteke kolote. Po bango suka la bato bazala bango ka baboto la Est la République. Kaka bazwa 300 km basenga na kopesa bango yango. Alors, tant o bozo kanga mutema. Hein? Tant oyo bokanga mutema ti bakokele kokunda bino bokanga kali kamna mutema bakolobela bakongole bosolo te pona ni bozo mema histoire mboka la lokuta boy pona ni boza kokosa tango zo bela lobo zo bela santé n'a pas de prix tango makambo sous malamu te bo pesa ba ikongo mani passage. Bon, pesa bango passage parce que l'heure est tellement grave. L'heure est allée grave. Nanga wana lobi bazala kati Goma, mais balobi ba kofanda wana te. Siko bananga la kati Goma basoda ba bunda bituma poani. Farde ces ma case. Tozo soutenir FARDC la biso. Tozo ensemble là ba militaire na biso. Parce qu'il faut ba bunda et le monde a peuple. Mais botika peuple a revendiqué ba droit. Botika peuple a tombola ngongo po pesa l'armée na biso makasi. Mais tant belo bolo kanga batu munoko. Ce qui dit vrai na mboka oyo. Le pays est en danger. Tout le monde le sait. Mais boluka ba fois c'est moyen. Ba mercenaires bango wanati. Ba mercenaires ba bimisa ki mbongo ebele entre guillemets. Ba mercenaires bango wana bomoni bango to bomoni te. Pourquoi vous opposez ça ba marche? Il faut esalama. Parce que pas ses alliés. Partout peuple azotombola mongongo, partout peuple azolela, partout peuple azali mal à l'aise. Pour ayebi ngongate. Et puis la bekeke o mbongo ezate. Na bekeke o to na misolo te bande kolanga. Peuple azali konyo kwama. Bolo bela peuple bo solo. Ko sepela te po yo bachaki esika na yo zo lia mbongo. Yondo ko souffrir tango batola bakoya. Po bako bikisa ba innocent. Mais bino bato boza na carte. Ba bikisa bino te. Po batela bazo elande bino. Et puis ba règlement des comptes kokota. OK biso to lingi li camarade to ngi to za lisanga. Dialogue intercongolais. To solo là. To so ba position to bunda. Il s'agit d'un mboka tout le monde a la arme pour la kokengela ka moni adui. To bengal ba Rwanda la mboka la biso to bengal mindele. Bravo parce que biso to kela la ambassade de France. Bravo na ba na biso eloko basali. Muto ose eloko te la mboka la biso za la te. Congo congolais. Alors les Cambouis sont comme la biso faut biso moko na ba na mboka. To miyoka na maboku la kaikala. Biso moko ba na mboka. To lingana ba mama bonheur. Maman langue jeunesse mangala monyo lisusu. Ba pour amener Angola no bondia botard de bonheur c'est-à-dire monsieur ko comme la bilo maman d'Angola la mokitene Florence ya matondo medo. Tozali wana te poto ina mutu moko te. Nous voulons la paix à toute étendue à la République démocratique du Congo. Et là qu'on est au mobile le côté la matoy mangongi. Bozo ko kate boza ba démissionnaire bolingi te. Boza ka ko la ki sa intimidation. Non ba gouvernement ka la defité. Na ba intimidation te ba arrestation par-ci par-là. Bon que ko arrêter bananga. Bozo ko kate leur botika peuple la sala msana ye. Population bilondo bato boko souffrir on libère pas un peuple. Bato la ba yaki te po ba big sabilo. So ba yaki po ba big sabino. Mbeto mona changement. Mais bango ba yaki te po ba zo misolo ba détourner ba bongsa ba famille na bango.
babongisa entourage na bango babongisa pela ba miyibi o likambo eza mabe bango ba ko lobeza malamu biso na bino nde tozala pasi to bunde tumba na ba FARDC la biso to tika te po ba intimider biso il faut te pousser ba cri à détresse il faut te telema to ba asena likambo oyo il faut te repousser Nanga la équipe na parce que Nanga n'est pas la bienvenue dans la République démocratique du Congo. Nanga ne sera jamais le bienvenu dans notre patrimoine parce que c'est lui l'assassin. C'est lui le véritable assassin na Telebino. Nanga linga biso to kufa parce qu'il connaissait la vérité. Il connaissait la vérité. Nanga connaissait la vérité. Mais Nanga linga ça la volonté les pas bima gagnant. Mais aujourd'hui les mêmes Nanga wana ko yalo balabso la ko mutu malam. Il travaille avec les Rwandais pour venir encore nous manipuler la propre nation d'Abisso. Ndekolanga beaucoup en Nanga, Tebilo Bonti Bela Nanga Gana Kamabilo. Nanga c'est l'assassin de la République démocratique du Congo. Nanga za rebelle. Oh azo tambola ba tumabe pour la déstabiliser biso. Problème na biso oui, Félix a ko kamakambuté parce que yenda lukele biso makambu oyo. Mais apesa nzela po biso to ko lo sala makambu sus. Apesa nzela ya malamu po yende cause ya makambo vitel caméra loba ka bika ka ye Félix ndem tufa loba kaka ye Félix na yebi po ba yebi ke zande ye alors a tourner pe misuna ye ya ko loba peuple bo sala bo accompagner FARDC ezala kala maloba te mais ezala lolenge ya solo parce que tozo souffrir toza la maïté toza la lotiliki te mboka bato bazo vivre sous bien te makambo komi ya mawa ba makambo eza ko bima ya lolenge ba kokanga frontière lelo ba kokanga biso la Brazza lobby ba to ba kokota non ba to baza déjà la kata capitale ti ba sala ka biso ba face la po ba yebi ke to osala logo te mais soki to telemi po la ko repousser la mindele wala ba obanga to tika mboka la biso kende te il faut to bunde la nation ndé yango na yeki po la ko telemi sabino la lobby et Congo au Congolais nous voulons la paix il faut que to se préparer pour la guerre. Alors, tout bunda pour le Colo Abisso. Partout au Congolais, ali, au yebi mie que makambo sur le kalamboka. Vous allez colandela yango pour yebi yango malam. Alors, tout contater la distraction à bateau, bani ba intimider biso que balo bakaleti mboka eza bien, ba repousser ba sali boy non nous vono. Nanga yo wana zolo balabino. Tozo tia yango te pour la bien. Bukavu ba marcha ki lobby. Ba marcha ki pour la senga démission mon mboka Joseph Kabila. Et Kabila vraiment écoute ouais. Il y a mon mboka Félix Antoine Tshilombo. De la bamboka la biso de bazo comme paniqué. Alors tout l'été, tous à l'ensemble, tous sur la moko pour la libération de la République démocratique du Congo. On est en train de sensibiliser les jeunes banini pour te retirer kakate et ça patrimoine na biso te retirer comme tout moko ya ko arracher biso na makasité. En tout cas penza botique intimidation botika makamba ko arrêter bateau. Ce n'est plus le temps ya ko voler ba face, ce n'est plus le temps ya ko kosa bateau pa ko intimider ba journaliste pa ko intimider résistance ezali temps o biso na bino to solo là pour to ke le kosala mosala malamu pe mboka la biso ezwa indépendance. Au lieu lobby to za la surpris pour bo pe ba pokase bo intimider le lobby makambo baby bo futa parce que Congolais otika binoté. Alors ba règlement de compte kozala. Biso to lingi yango te. Tolingi to libérer mboka la biso na ngonga oyo ba dongolo miso bazali koya avec force mais baza soutenu par les occidentaux, tout le monde le sait. Alors to repousser bango pour tous la pays indépendant parce que nous voulons la paix na toute étendue la République démocratique du Congo est et kokoya kate est mutako zangote na yango batata ba mama bandeko tozali bongo ko motelema pour la mobiliser, pour sensibiliser, pour conscientiser, pour ça la éveil patriotique, pour que l'on peuple congolais na bolema, pour zonga simate, pour lengate, pour mise à la étouffete, mutu akobangi sao azalite parce que zo bundela mboka na yo. Et puis tout ça na droit à protéger FARDC la biso. Il faut FARDC la biso à la soutien, et à la soutenir. FARDC la biso et zo soutien la biso pour être tout ça la musala malamu. Na awande la banzi to kaboy na bino pour mingi ya kolobezali makampe bazali maike kastoroke nango ndambo. Bino banso ba o bozara la biso longo, bino banso ba ope bolandaka bo laike be mission bo conscientiser bo mobiliser bo sensibiliser bo tia ba si je so pe ba j'aime na bino na tina yete chaîne na bino et que les bons les bosso pe zali chaîne ya vérité awande penza to lo baka tout ce que les gens disent tout bas
donc il faut Congo ait indépendance nango lobby ezali marche pacifique oyo président ya SID mon amboka Martin Fayulu m'a dit du président eli en 2018 massivement oyo nanga alingaki mboke kufa na koboya ko pesa mutu oyo gagné ki maponami elelo azolinga peuple congolais azana ye malamu te Fayulu lo avanda parce que nanga mutasala ki yango nanga bomi bato ebele na kokosa makambo eteli maponami na banda zone sele bilongo bongo lelo nanga ko ya ko soutenir peuple o wapi ako soutenir nation o wapi aza kokosa nani ezaki po nanga zwite oyo balinga ba pesa ye ezaki po nanga ba pesa ye yangwana ke ko sangala siko na bato la ba pour l'exception claire que mboka oyo ba Rwandais nde bazolinga bazwa yango po ba engager mindele ba pesa mindele mboka la biso alors le cas to comprendre que mutulo sa zoya na ntela ba Rwandais azali ndoki azali camarade na biso te to ko repousser binotu musika la biso alors ba congolais il faut pas se prendre en charge pour na ko libérer mboka la bango parce que on libère pas un peuple biso nyonso lobby tous à la libanda pona ko soutenir ba FARDC pe pona koloba non na balkanisation pona koloba TTT na Rwanda na mboka oyo pona koloba TTT na nanga lokola rebelle na kati na mboka oyo na ba M23 na ye ba contrat na bango misa na bango ba kele ko sukisa yango bisika ba bandaki mais na Congo ba congolais ba signer contrat na nanga te ba congolais ba lingaka nanga te ba congolais ba sepelaka la ba M23 te ba congolais ba sepelaka la ba Rwanda te ba congolais ba sepelaka la ba occidentaux te donc bato o ba signer contrat la bango ba kele ko misilisa yango na ndenge la bango mais pona ko boto la biso mabele nde congolais alobi TTT na awande la banzi to Siboya ebele pambate tokoloba lobi oyo sengeli toloba merci na kabuya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et sango mokonzi pareil biso babiso personnel merci encore une fois na yo Valérie Petelo mokonzi na Angleterre boza tellement penza ebele mon mère de Bruno prompt rétablissement en Autriche boza tellement vraiment ebele tozana bino ensemble et Tumba ya Congo c'est le fait ezalité et Tumba ya Congo mutokobangisa mutu azalité pour nous avons le droit ya ko défendre patrimoine na biso nous avons tozali kaka bobele na Congo biso tozala mboka mosusu te tozali bobele na Congo po lelo oyo bozo mona makambo ezoke lokolo ezokende te bazoluka ko refouler ba congolais bazoluka ko sala makambo ebele alors congolais il faut to pesa bango embargo avant que bango basala biso mabe la chabienne maman sociale tout benga la ko mama na kai na awande ngala biloto succès la patrouille la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits likambola mutute Congo est à nous il faut te défendre yango munguna ukozonga parce que c'est notre